Mbote na bino nyonso bana nyonso ya mikila poto boza na Angola boza partout na monde bozolanda biso na King London News TV chaîne ya bana mboka ndeto lo ba chaîne ezanga likwanza mbote na yo directeur Blanqui Oredezo mbote na yo président Golf Kizola mbote na bana nyonso ACK ya mokili mobimba mbote na yo papa Donato Tsumbu bino nyonso bisika bozali na ba président Dago na Angola tout le monde président Cap Dijo apesi bino mbote wabino Guilain Bembo présentateur ya émission on ne sait jamais toye lelo susu pona ko pesa bino suite ya émission ojo saki la fois passée na club judo na biso kotala nini ni bana ya banga moyo basa ko se pumuni bana oyo ya banga moyo basa ba maître volontaire donc bango ne ba osala ete kulu na kisenso sila donc bazo bunda butu mais est des athées bon moto belelaki donc je crois bon mon nzali donc na otiko so bolita donc na kotika boy bolit mais na sikivango donc na zaka wana bomenga mobimba na kimoni na nzoto pona la sake donc makamto zo loba ba konza ACK bazoyoka yango na lancer appel na bino ba o nyonso bolingaka bokasela kwa ACK zelo comme on aventure te ACK za aventure te ACK loko oyo bo chama yele boya bo sangana kolobaka na musika te ke ACK ne zaka aventurier ACK na basara non luko poussa na pembeni oyeba nini za na kata ACK bino nyonso bana ya banga moyo bozala ini botombola ACK ni liboso je crois toye na bino lisusu toye lisusu kona ko sabino ki directeur Blanqui Oredezo na pesi mbote sika zali vraiment na likansa malon pe na souci azaki nango ya kosunga ba jidoka na biso lelo bomoni toye ko sala bango remix ya bash et puis ya keke kimono auto sombaki donc je crois ba kosunga sous de plus mais voilà ndebo ezalaka tango to beleli bato basali réaction mais mingi esenga il faut que soutenir soutenir suka donc to banane to banyambo to ke na suka baza bien besoin ya ba équipement baza na besoin bloqué belé faut baza nango alors nzambe pema sunga makambe kende bien je crois toza déjà a na siège na bango et place wapi bazo travailler to bominga naza déjà na tenir à 6K na nzoto donc izola ça a été bolingo oyo directeur Blanqui Oredezo za nango et puis bande comme soutenir chez ACK vraiment ACK bozali to pesi bino longonia kilono dozana pona ko pesa bino ba news nyonso ninge ezolika check voilà bomoni sikoyo na koti na kati donc pona ko laksa bino bana nyonso ya mokili mobimba oyo nyonso bofana banga moyo boyebi ba difficulté ni banga moyo tozaki nango opeto zaka nango lelo kuluna ekomi likolo to ya kuluna mati na banga moyo ya kosakana te mais je crois elongona ba mettre na biso ya volontaire tozo bunda pour que te bani to combattre ba kuluna wana alors lelo bomoni to ko sala remise ya bash donc vraiment mokili mobimba bazolanda biso na King London News TV toujours avec papier photo tulomba pele ya kosi mabidi voilà toza wana en tout cas papa Donato Tsumbu zo mona yumoko donc musala eza makasi na benga de maître déjà poussa na koto voilà bana poto maître ya dojo azali mais c'est lui a terminé liboso nanga alors biso toyi na kombo ya ACK pe na kombo ya président Golf Kizola na kombo ya directeur Blanqui Oredezo je crois tu ko remettre bino bash oyo directeur Blanqui au bomanga place aux alliés tala na ko tomba tabashi te maître simbisanga donc je crois bana dojo bash na bino ya ngolo pesanga exemplaire moko ya deboki alors je crois tant que ça qui n'a une émission bomonaki ezalaka lokola baventure mais ndeko moko akanisi biso alobi te efona sunga komi na ngai asoutenaka baclub ebele na bayolo na balimete par-ci par-là mais alobi te il faut tosunga mpe komi na biso banga moyo yango moni lelo batindi bash oyo eza cher na poto alors nzamba sungi bozi bash 14 mètres sur 8 donc ça de tsango bo sebela
eza monene makasi. Alors je crois badebok eza mpena mingi te, mais tozobunda de façon ke mutu nyonso aza na club aza na debok, mais keke debok tosombaki. Je crois exemplaire yango oyo toyepesa maître. Président Golf Kizola, directeur Blanqui, en tout cas, esengo eza tellement mkola lelo. Donc totalement prise mo ça manikola bâche po ba nyoko même mabela moto. Le besoin mabele donc ba souffrir pendant beaucoup de temps. Alors et ça déjà bien bana no sa poto vraiment beaux à la ini, beaux séréni toujours pour beaux sunga komi na biso banga moyo na ba difficulté et belé banga moyo ezana ba notable ya makaz o lelo boko fula batoka ba alinsungu. Donc vrai notable ya banga moyo. Alors botsa maboko po ete banga moyo ekinde liboso makamno chose ala bien maître moi loko moko bo ba sentir binobe si ko komi abash C'est bon, ça va. C'est bon, voilà. Ok, c'est bon, Maté. Zoko. C'est bon, c'est bon. Maintenant, on va jouer un travail. Garde. C'est bon, Maté. Yoï. Hey, à moi c'est. À mes côtés. Ça va. Ok. Travaille. C'est bon, c'est la vérité, travail. C'est bon. Ok, Maté. Garde, voilà. Garde. Bunda propre comme bunda descend direct yo. Travaille. C'est bon. Vous la réalité. Maté, c'est bon. Hey, Maté. Hajime. C'est ça, Kougal. Maté. Zoko. Non. C'est bon. Ça va. Maté, centre. Amaïti. Zoko. Garde. C'est bon. Maté. Avancez. Maître. Kamaïté. Soko.
Jamais. T'es commençant. Bloquons bien, blocage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Ah, tu veux? Travaille! Travaille! Kamaïté! Ah, tu veux? Nicolo! Eden. Travaille! Aïda le colo. Kwese Aïda. Travaille! Clément Koya. Aïda Kwese. Yame. Matez. Centre. Embrassez. Ah, tu veux? Kedan. Jordan. Matez! Embrassez. À cette distance-là, Merci na bino nyonso bana ya France, boza na Belgique, boza na Londres, boza na Australie, boza na Canada, boza na New York, boza na Angola, partout bozali, ACK ne tombera jamais, Kilondo ne tombera jamais, Guilain Bembo ne tombera jamais. Donc bomoni toyaki na siège ya bandeko na biso ya ba judoka, bomoni tosali ba remise, mais je vous dis que bazaka kana difficulté ba matériel. Donc difficulté zali nansi bo mona bande comme susu donc moya o kabla ba debo ki pa nyonso ezate donc na bito soki ba bundela ngwa bo baza tellement belé alors et osenga na bino bande ko ACK botsa maboko na osenga na bino botsa maboko donc boka mutema te commune za na besoin pena lisungi na bino po bande ko basaka ki volontaire pendant la nuit ba otambula biso to na banda ko ba otambula et senga vraiment faut lisungi ezala. Alors je crois maître Yemoko a relancé appel moko particulièrement na président na directeur Blanqui au Redezo et puis na président Golf Kizola na bandeko nyonso boza na mikila poto bosa le loko et ko sala pays et loko maître moi le baso ezali asuka par rapport ya ningi to nyataki na compte à London na éviter message de nous izani. Oui, message na ya bo eke. Ya liboso non a remercier na no président Blanqui. Na ba membre nyonso ya ACK pona ba acte moko ya malamu ba sala pona biso bana Kisenso. Oza de asine moko boye et marqué na ba pare belé ya commune ya Kisenso. Toza ne sengo mingi vraiment na sepeli. Biso bana Kisenso toza organisé personnellement nga moko nazai organisé par rapport ya ba malfaiteurs ba bengi ba kuluna wana. Naza pe na ba groupe nanga belema bazali lelo kwa ba misala tout mais bazali soki ba yaki bomo na ba belema bazali nyonso ba maître volontaire biso moto so organiser to kotaka to kangaka so pe ba membre la police bazaki ba ke maître lui asa musala na ye na ba collaborateur na ye mais toza vraiment limité na ba matériel eza ba tumususu ndeti ba bagarre monsieur leki a moi ba bagarre monsieur ezati za ke bagarre ezate ba cible ezate qui nani bâche coûte ezali to moni bâche eza kuta osepela makasi tozo manquer ba matériel pour na ko perfectionner ba entraînement na biso ba cible ba palette ba kit bag ba biloko wana ezati et ensuite ba mettre musu baza na bango aza parent aza vraiment dispo
ya ke chaque nuit atambola mais na pochi eloko ezate tokutana pe na ba risque ndenge na ndenge mutu po azala motivé c'est que en retour faut ezala na eloko moko boy sikoyo biso awa na kisenso ndesi biso na club o vi ba vision na biso za nango tolinga ba biloko moko ba immoralité ba anti valeur te tolingi commune na biso ki senso ezala pe lokola ba commune mususu eza bien et puis sa fierté na bino mutu boza libanda kuna ke qui senso vraiment côté botiki bosali quelque chose et ça eloko moko ya bien biso to a dispo et dépendre quand na bino soki bo soutenir biso ndé na monde déjà boye na moni ke boza vraiment na motema ko sunga mabele na bino biso toza ki senso awa to telaka bino nebite mwana moko ko yapo nana lo ba na bino nyonso hein nani ya américain loba Amen. Vimi boy. Tala caméra, directeur Blanca otala yo, assez kamba ba otala yo. Message nous ani neza ki mwana. Au sala sport pour nani. Bon, to sa sport ezo le ka bien mais to ki na ba condition mo ya mabe. Bash ku to monyo ka lelo, to bunda mingi te po ba gezati. Ba gan, ba cible ba nyonso anezati. Donc ka bash o kande na ba équipement nyonso to moni ka bash ka lelo siko lelo nini oyo o senga na bandeko ba landa yo basala nini bon basunga biso club o etambola pena bien makasti basunga biso ba bilom nyonso ezati basomela biso ba gants ba kiti ba na bash o pe fo président Blanqui président golf directeur Blanqui donc ba bi ezanga kaka. Donc je crois tout ça moko ya notable ya banga moyo albaki vraiment lelo fa kita na terrain a expliquer bino pe nini makambo le kana na banga moyo. Président Ali. Bonjour. Bonjour, nabika na minute yo golf kizola ozolanda ngai o eza grand frère na yo. Yo nanga eza kati la colline yo mo ebi. Toza ba pilier tozo simba kisenso posa na biso eza kisenso ke liboso. Mais pour que liboso faut jeunesse. Jeunesse c'est sa force. Et force ezalaka inutilité. Force ezalaka toujours utile ou dangereuse. Alors pour jeunesse na biso kisenso ezala dangerosité, il faut qu'orienter en haut. Oui, je dois commencer par vous féliciter pour oh bino bozo sala, hein, eza déjà bien. Bozo prêter attention à la jeunesse alors que bamsou ba beta jeunesse kara moi tatami c'est déjà beaucoup hein karatégi c'est déjà beaucoup alors il faut aller plus loin bagan ezala bandage bien hein et disons équipement d'une manière générale il faut ezala moi na ya muke soka comme na niveau ya ko sepela ndenge bo pesier tatami mais asengi tatami a mibale eza pona nini po ayebi ke soki ba tatami e komi mibale to misatu ba catégorie et se multiplier parce que bango nyonso ba ko apprendre esika monte chense ya za moko mais ba kapo ba ko za mibale misatu ba occuper ba o amike ndenge nini il faut ba za pe na tatami na bango ba mikolo pe bazo yekola na oyo ya bango enga na ba mukolo na ba acheter na ba ceinture. Pour mon 9e queue à karaté, na ebi, hein, et la kisini ni biloko wana. Golf, bayaya, ba master, banga moyo, eza na maboko na bino. Association centrale de Kisenso, eza na posa Kisenso, batanga ngo, 24e communauté yaya, 18e mitin, ba commune à Liboso. Pourquoi? Parce que Kisenso solo, Evandi Koto, avec ngana ebi na te commune nini wana ba changer comme mobimba, bangiringiri ba déforma bangiringoto. Hein ba bandal ba comme ça bandal ba nini mais biso Kisenso to longola to chamu pandi to tiande banga moyo hein fumu eza yo nanga banani omususu pe banani te hein bino ne ba fumu ha te fumu eza yo muto kenda poto yo muto kenda ko bunda pe olera mbongo mutu te yo ne muto lesa ba tulala na fumu eza yo directeur ba dans fumu alors eza ndenge nini eza ke soki na tamboli na marché équipement ça mais moyen que équipement ezati de ayo tindi likonda na maboka ba responsable lokola biso ba oyo lokola ba gile bembo ba responsable chrétien alors ayebi nini ba gérabilo ko na deko misala bino mobo mona ba mai mabele na bino yango
bano so occupé bango bye machette bano so occupé bango abateli pe mboka contre bakubu yuyu ba oyo balinga kosala buzoba vaccin na bango vaccin contre buzoba kisenso yango vaccin yango c'est-à-dire ba jeune ba capable era telemi buzoba pe esili maboko pamba oye na machette na yo ateyo eza maloba te ezokomonana po biso moto omona ndenge bazo agir en tant que ba maître volontaire bazo travailler police kute komo yoka posa na bango police yo senga bango ba intervention alors bana boye baza bana ya kotika te est-ce que il faut bazala bana mo oyo abeti mois 2 jours 3 jours mois 2 mois 3 mois 1 an na 2 jours et ensuite abendani na e mbiaka asimi machette akebunda te Funakoshi maître ya karaté na Okinawa a continué à karaté tina âge ya 93 ans. Donc ba koyipe ko continuer nini sport na bango jiu-jitsu ba continuer o alingi MMA a continuer o alingi nini a continuer mais ti ba continuer bien nyonso wana avec l'âge ba continuer et ba zo ko préserver le koza valeur na radio sport. 1 discipline bana mike oyo bana mike oyo baye na aja bana mike baye ko luka nini baye ko luka makofi pona kobeta baninga te mais baye ko luka discipline pona koyeba ko batela baninga baye ko luka ndeni bakoyi ko luka kokota ba valeur à solo parce que sport ezaka physique te sport ya mental sport ya moral sport ya spirituel formation ya muto ya zalaka na kati ya ngonde sport alors bino na soutien matériel na bino bozo aider biso to discipliner banoyo pour bango so bakomi ba leader ezana bana muso ya âge na bango ba kola po ba kola ko simba machette mais ba okuta na ba vaccin ba okuta na bano ba za capable ko yebisa bango so bo meki bokoeba alors na remercier ba maître o ba opesa valeur na jiu-jitsu ba opesa valeur na sport oyo et ba sport nyonso ko s'intégrer sous awa voilà nyonso ezo reposer sur bino toza wana pona continuer ko aider jeunesse biso to sala oya biso mibali ba osala basi pe ba osala po bato bakazalizaka ya bakuza ba yakuza te bazena pe baza voilà bazo meka pe to omona alors soki bo pesa bango parole ka te mais action ba osala action. Merci Mokondi. Premièrement, bonjour Nabino Biska Bozali. Ouais, l'équipe technique nyoso. Minga Olobezali, mais en un mot, na remercier bino na art Obosali. To monique volonté ezali, ma petit à petit beaucoup bakisa ozangi. Na club oyo toza ko assurer bino que bakobimisa bakuluna te. Bakobimisa bato bakomona na lobby bao bako kamamboka oyo parce que balobi que le Congo de demain c'est nous les jeunes à travers notre maître lui yango ndé aza ko cadre biso yango to senga ba soutien na bino boza vraiment na motema moko ya malamu po bo soutenir biso et bokomona ba action na ngolobi. Merci. OK, merci. Donc on a habité pour chose année. Ah vraiment ba remercier mes apene belé malgré mon eza bien te tout ça que fort tout ba remercier mes belé malgré pe biloko pe monsieur biloko ezaka te donc ezapena te fo baba kizasus oto mona ngo eza kindo to mekomi ya solo donc nzamba pambola pena suks nzamba pambola suks pambola boto tena so ba directeur blanqui ba golf kizola bango tunzamba pambola bino ba cap dijo ba champion goal ba tout ba salutation biso yo jeunesse yango biso yo to cadre pe su ba petit banga moyo yango ka ne botika mabele mama yango biso ba capitaine biso yo boye bibino moyo lobeleza te to remercier bino ba coup de chapeau nde to moni boye soto ya mbisusu to ebike biso pe ka ba losambo ebele nzamba opambola mambwiza pena kitoko to remercier bino to remercier pena trop chaîne London TV po mystique to ebite donc ba se sacrifier ba tiki ba mama ba mususu ti ba koma awa donc to remercier bango tokei tozongi donc ba koya lisusu raison encore facilité donc merci pena na ba surprise continuer pena ba bonne chance merci aussi Montréal ta population za koto yo talaka pompe moko bena na pompe na moko na musika siko bino wana pote na population za koto mais talaka mo boko moko ne to bimisa Montréal zumongo nan donc je photo ko matibuna
En tout cas, botia maboko. ACK na osenga botia maboko bozala ini bo contribuer na caisse. Balobi ozana eloko kende kotika ngo na siège ya Oredezo directeur Blanquia Rozwango alobi soko tieloko ekoya na conteneur ofele. Donc bino bozana Australie, bozana France, bozana Belgique, bozana Allemagne, bozana Espagne, partout bozali directeur Blanquia lobi soko zana matériel ongo sunga commune na yo kende kotika yango epai na ye ekoya ofele okofuta ata infronté. Voilà maloba o directeur Blanquia ebisinga. Donc soko zana eloko kende kotika kuna kokanga mutema te ozana biloko msusu peut-être omoni kino fona sunga bana ya banga